na binolobi kuna car ne masikate mutayaki tous les pasteurs, tous les grands pasteurs otoyo car pour ne pas citer le nom bandero bayebi bango bayaki matanga te bazaki musika famille ezaka bazo bana musika bazo présenter bana na musika papa mais au juste ezani na corps de Christ corps ya maman Hollande abandonné par les pasteurs. Papa mais on a encore le bateau et l'on y basali na corps ya maman Hollande pour na que corps na ezala abandonné par les pasteurs ata mon yete yo moni boy et ko sala malamu et puis na moment matanga batala basé na nzambo ya Kinshasa nyonso twana boye ko mona bango na morgue ko accompagner nzoto muto ya ndeko na bango inga pesa esengo inga ki elongola maintenant là totiki bato comme tu le dis là na ba question mark na ba point d'interrogation les gens maintenant se disent ah pourquoi tel ne pas venir? Pourquoi y a yété? Yekuna yété. C'est que tout c'est la jour enterré matin. Mais d'une manière générale, c'est le silence. Hein? D'une manière générale, c'est le silence de l'église corps de Christ. C'est ce qui me choque. C'est ce qui me fait mal. La ligne que où y a confiance qui peut moutuloko la bango. Asa musana ye nzamba sepela benga ye na lingi na prôner unité. Obi église à Congo est divisée. Église ya Congo est divisée na ndenge moko ko sakanate. Église ya Congo et eloko ya ennemi. Izamba pasteur balubana kate. Mais ceux qui moninga akufi etalibisote mutomtana kwena ye bamsu bazoze la dernier jour baya lokola ba roi baya lokola ba grand prêtre là ce n'est pas bon à mon humble avis à Alville ce n'est pas bon même hier j'étais là je n'ai pas aimé ninazale hypocrite était je n'ai pas aimé komona ke baoba moko ya mboka kufi mais otalike na mulongo na nde tolongwa kena tiko koma kuna otali basali na nzambe ya Kinshasa basali na nzambe ya Kinshasa bayembi ya Kinshasa ça je peux dire de manière générale tout le monde qui bangote et na mona kangomba tout le monde allait molota kufi comme tu l'as dit les artistes chrétiens se sont mobilisés pour na kolela moko na bango Marie Misama kufa on a vu tous les artistes je dis bien tous les artistes, sauf ceux qui étaient à l'extérieur du pays. Il y a même des artistes qui étaient à l'extérieur du pays. Bakati d'activité na bi non non. Moko na biso akufi. Tika tozonga pona tokende kolela. To mona mombaya na cathédrale de centenaire protestant. To mona mobilisation. Il y a des artistes et musiciens pour nous rendre hommage na moko na bango. Pourquoi cela ne peut pas se faire na niveau? Il y a bassin dans Zambé. Ça le problème aux hommes qui est fragilisé église na biso le na Congo. Batuna batuna quoi na bango. Biso toza mouvement tel. Biso mouvement songolo pakala. Bango kuna mouvement boy. Bango kuna mouvement boy. Tango likambo ko le mouvement X ba wana ba mo lokola eza problème na bango te. Oh non. Non. Maman Olangide na lobaki aza muto asel musala munene. Mais na kokai ko sepela makasi. J'aurais pu aimer Koubanana morgue Tomuna Basali na Nzambe ya église corps de Christ Basali na Nzambe ya Kinshasa Ou ya kufi azalaki moko na bango Et c'est mon ange koza Tomuna Nabi église corps de Christ Toutes les confessions religieuses confondues Koya ko rendre hommage à Souka Na moko na bango Question n'est pertinente Question n'est ali fondée Et attendent au papa Langa Koufaki. N'a participé parce que na Miloulou nyonso chaque jour na zalaki wana. Na tike ko mona penzate implication. Ya basé na Nzambe mingi ya Kinshasa, basé na Nzambe mingi ya RDC. Na tika ki vraiment sincèrement ko mona te. Ezala lobby pe. Nativement comme mon athée, comme banana morgue, j'aurais pu aimer la vie, j'aurais pu aimer. Comme banana morgue wana. Basali na Nzambe ya mboka Congo. Pour oa kufi azalaki moko na bango. Basali na Nzambe ya mboka Congo. Kotelema. Pour na kokende n'est-ce pas? Kolela ko accompagner. Nzoto ya moninga na bango. Na monoko ni Mbote na bino nyonso to bande bozola na biso na site na biso La Voix Céleste Nzela Lola esika bonzambe ekitara na loye mona malope na misala bonzambe na bonzambe
Lola ezofuta bien-aimé dans le Seigneur toujours na cadre ya servir bino bien-aimé. En tout cas awa tozali quelque part iskani to okutana na papa Max Mbenga pona kosolola makambo nyonso tout depuis lobby bomona ba image to boaka lobby OK papa Max aloba ki amika un peu éclaircir sur ba point muso bomona ko ndenge bimaye lobby le deuxième jour avant que to kenguna na 17e ri to yetongo tongo wa kosolola na frère Max Mbenga na ba makambo nyonso tout esami na ba obsèque ya mama Olangi biso to trouvant na niveau ya église na niveau ya corps de Christ na niveau ya famille au juste les années to mega kosolola na papa Max Mbenga. Un grand merci na banerions to ba benga biso ba soutenir vraiment musaloyo. Merci na pasteur Fezamisi à la bouche autorisée de l'Éternel depuis Zurich. Merci na Philo Muko ya Motema Vivence de Homo depuis Londres. Merci na maman Gisèle Lukelo Motema papa Emmanuel na Boston P na pasteur Joël Longo Motema maman Esther Longo kuna na Londres. Bonzambe na bonzambe bien-aimé dans le Seigneur. Lola ezo futa elongo na frère Papi Kongenda oyo azobimisa album na ya kitoko makasi koleka ezobimaka mingi te qui sera sauvé l'homme de Simangolo les frères Papi Kongenda motema mama Sylvie Wachini na short fond tozali ina papa Max. Shalom papa. Shalom ndeko na Alvin pe shalom na ebele ya bana nzambe oyo bazuli boku ya Olanda biso na site oyo Voix Céleste ezali moko ba site ya minene pona biso ba chrétien. Bravo pona yo musalo zo sala enandimite ya solo tokozala lipamboli monene na mokona lelo na ebele na bandeko baponi pona kolanda biso tika ete molimo santo apesa biso mayele pe bwanya mpote biso to lo bateme ya lo bakata na biso pe maloba na biso epambola et encourager et fortifier ba ebanso bakolanda biso. Merci beaucoup papa Max. Actualité d'amour papa tozali kona na 17e rue tout le monde m'a kamné de kani papa mais moi remarque moi dans salle frère Max tant tout monde qui ale moloto to kokufa tout le monde qui ba musicien ba sangana qui bazana na organisation ya matanga to moni Martu Boulaye et Martu ya kufa Boulaye c'est quoi o ya Gaël to komona Marie Missam no monde qui ba musicien ba sangana ki yo moko zala ki wana sur place papa ba ebembele bande ko ebele ba ku ba pasteur ba musicien mais on a remarqué papa Max na matanga mama Olangi c'est comme si les pasteurs ya Congo ba grand pasteur wana ba sundoli ebembe ya mama Olangi ba abandonner atamora dans organisation te atamora mi pesite ndenge ke ezala ke to sala bo ba réunion rien papa corps tozaki na binolobi kuna car ne masikate mutaya tous les pasteurs tous les grands pasteurs otoyo car pour ne pas citer le nom bandero bayebi bango bayaki matanga te bazaki musika famille ezaka bazo bana musika bazo présenter bana na musika papa mais au juste ezani na corps de Christ corps ya mama Olangi abandonné par les pasteurs. Merci pour la question moi motuya et puis na bete bandeko bele baza kozela ya nonango nzamba pesa biso mayele pe bwanya. D'abord ina féliciter bandeko nyonso ya ministère ya combat spirituel na organisation na bango non ça j'ai aimé balaki c'était baza église moko bien organisée ata konzamba bengi tata pe mama Olangi kotala lobi makambo ndenge lekaki kobanda morgue sika tozalaki tiko ya kotia nzota muwe na 17e non ça j'ai aimé bravo na bato nyonso ba s'impliquer ki nango gouvernement congolais bande konyo bana nyonso bana na nzambe nyonso yo ba contribuer ki nzamba kanisa bango bravo na la police na monaki bango bravo na FARDC bravo na ba généraux ba colonel belé na monaki yana makambelika ki na discipline na ordre. J'espère que le leza na deuxième journée ko zala bongo ti lobi mukolo to komema nzoto ya mama Olangi pona okende kokundaye. Je reviens maintenant à ta question de Konanga Alvin. Omoni mama Olangi aki soda na nkolo nzamba sepeli kobenga ye nakanisi ete namona kabiso ba journaliste so journaliste moko akufi okomona bato araga baye antenne baye digital baye télé 50 toutes les chaînes réunies pour kosala nini kolela moninga na bango ko rendre hommage à Suka. Bon je ne sais pas
tant mosusu eza bassin na nzambe pe mingi oyo bakendeki na ndenge ya nkuku avant lever à corps kokende ko consoler famille ko encourager bango wana toyebi te bata nkuku pe bazalaka nango oyo bakendaka na ndenge ya kokende ba famille bazali mais nakokai kosepela makasi. J'aurais pu aimer kobana na morgue tomona basali na nzambe ya église corps de Christ basali na nzambe ya Kinshasa oya kufi azalaki moko na bango esengo na ngai koza tomona na bi église corps de Christ toutes les confessions religieuses confondues koya ko rendre hommage à Suka na moko na bango. Question n'est pertinente, question n'est ali fondée. Et attendent papa Langa Koufaki n'a participé parce que na milulu nyonso chaque jour na zalaki wana na tike ko mona penzate implication ya basana nzambe mingi ya Kinshasa basana nzambe mingi ya RDC na tika ki vraiment sincèrement ko mona te ezala lobby pe na te vraiment ko mona te ko banana morgue. J'aurais pu aimer nabi, j'aurais pu aimer ko banana morgue wana basali na nzambe ya mboka Congo po o akufi azalaki moko na bango basali na nzambe ya mboka Congo kotelema pona kokende n'est-ce pas kolela ko accompagner nzoto ya moninga na bango na moni ko ndire que ezalaki plus bana ya papa olangi na mama olangi ya nzoto pe ya molimo donc si femme c'est que plus si femme c'est atako basala yaki malamu mais ezala mbala ba matanga ko yela biso sima on souhaite pas mais ce qui moko na biso akufi to bossa na ba confession religieuse na biso to bossa na ba mouvement na biso biso nyoso to lisanga to telema pona kolela moko na biso oya kufi vraiment personnellement salenga passe na motema. Cela peut être dû à quoi papa Max nande ko yo moni ko banana papa o senti que absence à basel na nzamba zone ko s'impliquer te ndingo lobi bazone ba mona na ki kutute na mona ka 3 personnes Marcelo Neye mana pasteur mort son nom m'échappe hein papa ezalika ka bazala ki pe belé na bona tanga ba kombo na ba o biso tozo ba oyo basala nzambo ezake ba o ba icône na kibonzame ba grand pasteur ne ba lo ba ke ba o ba yebani to yepe na o ya mama memema papa lokoni ezo se passer c'est comme si est-ce que ça n'a dit comment que c'est entre bassin et na maman olangi ou comment est-ce que pendant maman olangi a coupé tout mobane que murmure mo et bimai que bango ba ya te tonné au juste et là on est qu'est-ce qui s'est passé il y a d'autres personnes au coup que tant les qui qui m'attend on le bitango direct papa ba ben au juste que maman olangi ba ko yokana ba pasteur mususu to te ou comment hein papa mais on a encore le bateau et là on est basali na corps ya maman olangi pona que corps na ezala abandonné par les pasteurs ata mongo yete yo ozala wana na matanga Marie Misam au mimonde ba musicien ndenge bo mi pesa ki papa et pourquoi pas que nani ya maman ya olangi papa basala nzamba la kibolingo. Non, je reviens sur ce que j'avais dit l'autre fois dans l'émission. Basoni sakamoweite, bafinga kamoweite, batula kamowe. Atako tozali bato, tango mususu pe na bomoyi. Na royo koza problème nande ko songolo pakala. Mais tango nzamba bengi moto, Bible bi to lela na ba o bazali kolela. Ezali ezaba principe moko Bible pamba te. Tozaba pa na sena moyi oyo, mutu moko kozala libela na sena moyi oyo azali te. Donc Bible senga biso to lela et Bible ça ko encourager biso même to kenda kana matanga kena bisika fait pona ne sika matanga o réfléchir ne sika matanga ozana ta o méditer o penser pe na liwana on lobi et kozala ndenge nini. Alors na kanisi ete émission à boye c'est ici l'occasion ko interpeller bassin nzambe ya mboka Congo ko interpeller bassin nzambe ya Kinshasa avec tout le respect oyo tokoki kozala na yango epai na bango tango moko na biso akufi to mobiliser ba église na biso moko bassin nzambe ba association bassin nzambe za na mboka Congo bakambi ya ba mangomba to telemaka to zelaka mingi makamba protocole te to telemaka to kende to sangana na baninga le omenenge gouvernement lebiso ba point donc comment gouvernement lebiso ba point gouvernement arraché bénédiction par Nzambe donc
tozi yango en charge. Gloire à Dieu. Nzamba pambola bango. Mais l'église, corps du Christ, c'est vrai que maman Olangi ananabo moineme papa Olangi, baki na communauté na bango, mais bazaki ba patrimoine, ba valeur culturelle, bazaki ba valeur spirituelle na mboka na biso. Si nous étions organisés, si nous étions unis, biso moko église, tournabi biso moko église, na bisi femme c'était biso moko église, bon solisanga, tokoyi ko ba non non. Oya kufi azande kona biso, oya kufi azali mosali na Nzambe, aseleki Nzambe na mboka o, tosangani lisanga, toke komona bandeko ya CFMC, bandeko, toke komona bino na likambo paso ekweli biso, na niveau na biso église corps de Christ, tokanisi boye, bino moni ndenge nini. Non biso tomoni boye, biso tomoni boye, biso tomoni boye, ekozala malamu, et puis na moment matanga batala, Basé na Nzambe ya Kinshasa nyonso twana boye ko mona bango na morgue ko accompagner nzoto mutu ya ndeko na bango inga pesa esengo inga ki elongola. Maintenant là totiki bato comme tu le dis là na ba question mark na ba point d'interrogation. Les gens maintenant se disent pourquoi tel ne pas venir? Pourquoi il y a yété? Yekuna yété. C'est que tout c'est la jour enterrement. Tout c'est la jour enterrement. Pour notre kende, lelo est deuxième jour. Nous espérons que l'émission qu'on les capé lelo, bassin en Zambé, ils ont fait ça bien te. Obinga azamutu ya sans couleur, sans tendance, ils ont fait ça bien te. Et na mona kangomba, tout le monde allait molota koufi comme tu l'as dit. Les artistes chrétiens se sont mobilisés pour na kolela moko na bango. Marie Missa Makoufa, on a vu tous les artistes, je dis bien. Tous les artistes, sauf ceux qui étaient à l'extérieur du pays. Il y a même des artistes qui étaient à l'extérieur du pays. Bakati d'activité na bi non. Moko na biso akufi. Tika tozonga pona tokende kolela. Tomona mombaya na cathédrale de centenaire protestant. Tomona mobilisation. Il y a des artistes et musiciens pour nous rendre hommage na moko na bango. Pourquoi cela ne peut pas se faire na niveau Yabasai Nzambe? Et pourquoi je réponds maintenant à la question? Pour nani, l'élo église na Kinshasa, il y a trop de groupuscules. Ba mouvement ezali belé, ba tendance ezali belé. Biso toza bato ya boy, biso toza bato ya boy, biso bato ya tendance songolo pakala. C'est ça le problème ozomona ke fragiliser église na biso lelo na Congo. Bato na kwa na bango. Biso toza mouvement tel. Biso mouvement songolo pakala. Bango kuna mouvement boy, bango kuna mouvement boy. Tango likambo ko le mouvement X, ba wana ba mo lokola eza problème na bango te. Oh non. Non. Maman Olangi de na lobaki aza muto asel musala munene. Erreur. Azaki na ba faiblesse, azaki na ba manquement, azaki na ba insuffisance. Mais ton dit mais maman Oyo a contribué mingi na expansion et évangile na mboka na biso. Je vis des généraux koko kababo moina bango epa na nkolo kende na moment adoration ko mona mutu ministre alali na se ako bondela. C'est puisque la personne a été enseignée, c'est puisque mutana ayebi lelo nguya na Nzambe kendo tala na sifa misala okuta comment ba konzi ebele batu ya mbongo ebele ba mama misusu bazalaka bandumba lelo bakoma kosambela bato musu bazalaka abandonné rejeté na niveau ba famille na bango ma cause ya puissance ya parole o bazona mama na lelo bakoma bato na sengo bakoma bato na koseka lelo bakoma pe bato na tina mama abonga zo senga to rendre ye ba hommage ba mona penza mulongoko elandani ya basai na Nzambe ya Kinshasa mulongo penata la keno basai na Nzambe ya Kinshasa même bango moko komema cercueil ya moninga na bango ekopesa exemple moko ya kitoko. Ok papa Max bando bazolo de partout et attaqué depuis maman Olangi a fait réunion et salamité entre ba pasteur ozoye bon ngana yebi kezana ba pasteur misusu oyo bakenda par exemple bakenda na ndenge na bango ko solana famille, ko exhorter famille, ko encourager famille. Ça je sais qu'il y a des hommes de Dieu qui l'ont fait. Là sincèrement il y a des hommes de Dieu qui l'ont fait, qui se sont déplacés et ba image et puis ba mususu ba publier ki yango. Mais d'une manière générale
c'est le silence, hein, d'une manière générale. C'est le silence de l'église corps de Christ. C'est ce qui me choque, c'est ce qui me fait mal. Nalingi que oya kufia zaki pe mutuloko la bango. Asa musana ye nzamba sepela benga ye nalingi na prône unité. Obi église à Congo est divisée. Église ya Congo est divisée na ndenge moko kosakana te. Église ya Congo et eloko ya ennemi. Ils ont pasteur balubanaka te. Ils ont pasteur belé na Kinshasa balubanaka te. Bakangama binemi. C'est ça le problème. C'est ce qui fragilise l'église ya Congo. Yoko église na biso eza ke likambo eza boye. Kinga netaliete. Ce n'est pas son problème. Tout vivre dans l'individualité. Mutuna kanaye, mutuna bloc naye, mutuna batunaye. Mais le bamboka misu c'est zaboyeta. Le bamboka misu c'est zaboyete. Nenge mamula nga kufa kiboye. Bakwa se mobiliser non. Ozali ki mutumne na bomo naye. Ba yokani non torotie par exemple na stade des martyrs. Biso église to yokani to moni gouvernement. On a vu la bonne foi gouvernement te. Tolingi mama o biso nyonso to sanini par exemple la cathédrale du centenaire protestant. Et non pardon dans la stade de martyrs biso nyonso kuna programme arrêté d'un commun ensemble bon bino CFMC borosala boye biso église corps de Christ to sala boye bo papa et ko pese sengo et que peut se lengue et ça peut ba leçon pour la génération future. Mais ce qui moninga kufi et talibisote mutomtana kwenaye bamsu bazo c'est la dernier jour baya lokola ba roi baya lokola ba grand prêtre. Là ce n'est pas bon à mon humble avis à ville ce n'est pas bon. Même hier j'étais là, je n'ai pas aimé. Ninazale hypocrite était, je n'ai pas aimé komona ke baoba moko ya mboka kufi mais otalike na mulongo na ndeto longo ke na tiko koma kuna otali basali na nzambe ya Kinshasa. Basali na nzambe ya Kinshasa, ba yembi ya Kinshasa. Hein, ça je peux dire de manière générale. To mona ki bangote. Ezaka matanga ya CFMCT. Ezaleka matanga CFMCT. Ezaka matanga CFMCT. Eza matanga na biso. Ngala sambela CFMCT. Mais depuis papa Olangi akufa, ba benganga te na c'est l'invitation ta. Toika que non au papa Olangi akufi. Nem si chauffeur nanga démarrer mutuka. Toke ba course mususu même mbala moko to kenati kuna na limité. Betape nyonso to na jeter la j'appelé. Nano c'est la benganga te, j'appelé, je dérangé. Eza ndenge nini boye ngama no luki batu mususu ko sala interview ko lobisa sunoki koto. Batoazo finga ngala benga lokola chrétien en finga te na pesa bango vraie information to bundi mingi na baninga koto bazo finga biso tozo teya koto bazo tiola biso tozo teya koto baza kotuka biso tozo tiola. Est-ce que moni mikolo ko finga ngo eza lisusu ekiti pona nini ensemble na bino balville to sanga to pesa bato vraie information. C'est ça le travail. Ok, merci beaucoup papa Max na ba pasteur nous tout bazolana. Parce que cause la nini papa pour que to sou ki ça pasteur na point na ye. On est orgueil moi division mo boy côté na corps de Christ. OK toza biso na kata toza corps de toza bobele famille mo toza bantu mais on dirait que na Congo ba pasteur na point na division et côté azo équipé te orgueil. Et cause là pourquoi papa Max? Dans l'église à Congo souffre d'un problème de leadership. Et puis deuxièmement problème il y a mutuna mutu ngana danger. C'est ça problème église à Congo. Mutuna mutu za danger mwana eza ndeko bandi ministère lelo. Ana respect à tatate. Amoni ki ya za danger. Soka zu jeep na ye akelelo na poto la Bible déclare Bible tatoliete ya za asi ya komi. C'est ça problème toza na okati na église à Congo. Tozo ndima na ba grâce te. Il y a l'empoisonnement dans la église, empoisonnement dans les gens, on a surtout dit na ba grâce té. Respect na ba ene zate, ba ene pe. Bango de sengeli ba telema, ba s'organiser, même ba ene belé, ba mpake belé d'abord bango na bango. Division eza makasi. Bampake belé ya église ya Congo ba yoka na raté ba susu ba loba na raté tam so ça ba ko sala semblant mais na kati biso ba to masolo biso ba toto za na domaine wana to yebi keno ba pasteur rebelle ba loba na raté ba pasteur rebelle ba yoka na raté ba pasteur rebelle ba linga na raté mutu na kwena ye mutu. C'est ça le problème yango quand yango tango ba kamabozo na mboka
Il n'est pas na bango. Si même l'État congolais a biso en considération mingi te point. Faut na biso moko. Bambeba na biso. Ba yebi yango de A à Z. Ba yebi ke toyoka na tolanda ka télévision. Parce que tel les caso finga moninga ne pasteur. Parce que tel les caso critiquer moninga na ye. Parce que tel azo mabe moninga ne na télévision. C'est ça le problème. C'est ça le problème tout ça nango lelo. Musu se pas mona nota moninga zayi na bomoyi andima ki ministère na été. Ane ko critiquer ministère à moninga. Ayi ko temela ministère à moninga. Mais ata moninga ko fi soni. Soni wana siku elatie culpabilité lati ah no kende kuna ndenge nini. Yango wana tangu tozana bomoyi to lingana. Tangu tozana bomoyi to yokana quel que soit le problème. Tout ça la réconciliation. Bible s'il est possible autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Toyo kanaka, to linganaka. Pourquoi aujourd'hui il y a des problèmes? Tel la koufi kinganda binga moyena kinezate kinganda zobanga ponani. Potango tozaki na bomoy, tozaki en accord te. To lingana kitengo liwa moninga okomi ko banga parfois bako finganga bako sekanga to sala makasi bana nzambe. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Tout ça, le problème est inévitable. Tout que soit na lelo, mais tout kabwanate. Bana tata pe maman ba sona ka ba bunda ka mona suka suka basani basali réconciliation. Réconciliation, amour, pardon. Et c'est la caractéristique de l'élément oyo ba kuta kati na biso lokola bana na nzambe. Moninga wei. To que nous kota la famille wana, to consoler bango, to assister bango, to lelana bango, to longo système ezalo comme misa mukili. Misa mukili so moninga bango za na problème hein, bango to ba danger, muso za oyaka sulu ki no kunda ye, muso fo ba benga na téléphone, zelana no yaka sikoyo ba to komi ebele, biloko wana ba mona ngo kati na bisote, na ba matanga ya biso basana nzaba to inviter ba protocole to inviter ba benga na téléphone to inviter ba benga yo te oza musana nzambe. La Bible dit pleure avec ce qui plaît kene kotala baninga solo la na baninga ce qui peut lisungi zali paie sa contribution na yo. C'est comme ça et repère ça et loko moko ya bien. Ça je te dis, je n'ai pas été content la loi papolangi. Je ne suis pas content de la loi ya Maman Langi. Implication ya l'église. Corps de Christ. Il y a des figures qu'on n'a pas vues. Bilonge belé ya mboka to moni ba matanga na ba yete ponani. Ils ont les raisons mais ils ont bien été. Ils ont bien été. Maman sakei, papa sakei. Donc to lo bato salabo ba sa musana bango nzamba bengi bango. Nzamba za lokumu. Merci beaucoup papa Matokomi na so émission na biso rien que la vérité. Tous ceux qui sont comme d'habitude partage ton pain to comme partage ton pain yo moko mona ki bilili ndeko Alvin auto sala ki activité semaine passée tozo continuer ko sala to continuer ko milenge la bonne activité mususu lelo eza vendredi semaine on a kaka place toi na victoire place yo to juste banderole na biso partage ton pain. To linga soki to zimbongo to somba sukali to somba mapa to somba ba savon to somba ba loso bilamba comme tani langa to tia awa to kabome chaque vendredi à na Kinshasa za la komona na ville eza na victoire en place publique ba personnes vivant avec handicap ebele ba tambolaka ba aveugle ba sourd ba to ba tambolaka pona koluka lisungi to baki mbaloyo tamba koya to pesi to présenter bango évangile puis to pesi bango biloko na kolia. Et souci na chose que bana nzaba comprendre que Dieu nous bénit pour les autres. L'église à Congo to sambela mingi me ko kabeza passe. Église à Congo to sambela mingi me to kabarate. Wana lobi po eza musala na sana sina remarquer yango. Pour une église à Congo ko kabeza laki bato ko biso ba marque to ba patron. Bato ko biso ba marque to ba patron pona na ngolu lelo ya okota bisika ndenge na l'église na Kinshasa awa. Mais pas na biso c'est plus que Dieu vous bénisse. Ndeko za nzala c'est que Dieu vous bénisse. Ndeko zangi lambo c'est que Dieu vous bénisse. Ndeko liete c'est que Dieu vous bénisse. Ce n'est pas normal. Na sengi na ba église. Tout développer ministère et affaires sociales, ministère et social wana. Ils ont ma kasi na l'église na biso. Na tango na kala.
bapote banaye kosambela mais anaye kotia biloko na bango ensemble mpona kosunga mutu na mutu selo mabezo na ye lelo soutene baeglise na biso degré ya nzala degré ya kimobola degré ya pasi mon frère nokaka pasi na motema nga naza na mbongo ta nga naza na bozwi ta mais je me suis dit bon eza fardon kola apesi ngai mais ndenge tosala yango elongo na bino tosala yango elongo na bino ministère oyo kosilaka te ti yesu akozonga na ndenge nokoza na poto oza na Kinshasa comprendre que Dieu t'a béni pour les autres. Partage ton pain à ceux qui manquent. Partage ton pain à ceux qui souffrent. Soutiens les malades, soutenir les orphelins, soutenir les bandeko bazo zanga, nesiko seka bango, nesiko tula bango. Arrêtons seulement kaka évangile kaka ya côté liloba. L'homme a trois parties. L'homme a le corps, il a l'esprit, il a l'âme. Il y a une complémentarité entre biteni nyonso nzoto o. Voilà pourquoi so bengaka ministère na ça partage ton pain pour kosunga ba bola, kosunga ba veuve, kosunga ba orphelin, kosunga bato bazange. Mais nous voulons le faire ensemble avec yo. Nabi ko zate. Pesa so sacha sikana yo. Nabi ko zate. Tu as besoin bilamba. Nabi ko zate. Tu as besoin ya loso. Tu as besoin il y a bakisi tous on a besoin il y a makoki nzamba pesa kata yo pour tout ça tout sunga pe bandeko bazozanga ya to benga ministère na biso partage ton pain même dans la Bible tozomona ngoyo salobi nazalaki nzala nazalaki mobola naki l'hôpital oyaki kotala ngate ndeko tala tout autour de toi il y a des gens qui souffrent mais yo sala nini pona bango peut-être que tu n'as pas du temps. Vous en attendez, vous en avez besoin. Benga biso, ba numéro na biso yango wana. Biso to zwa. To kende ko salisa bango. Posa na biso e komo komake nzamba sunga biso to zwa moyen. Ko sala avoir une grande maison. Une grande maison où tozana kaka pona nini kozwa biloko na bino na obiso moko pe toza kozwa okende ko salisa bande ko bopito na prison ko salisa ba orphelin ba netike ba maman veuve bato nyos bazana ko souffrir. Il y a parfois des éléments que l'axabinota. Il y a des choses que nous faisons discrètement sans que l'axabino. Et ça bana mususu akla to foutre le minerval. Et ça bana mususu mona que non. Vraiment, nous on a fait ça, on a payé des frais pour soutenir Banawana. Et tout ça, ça dit tout ça n'a rien à penser mon côté. Et puis tout ça, là, quand on a un quartier, tout le quartier, pas dans mon quartier. Tout le Moussika, pour total Sabino est ensemble. Nabino, tout ça, la Makambo Bele, Nzamba Pambola, aux ministres, Nzamba Pesa Makoki. Nzamboyo abiki sayo nzamba komisa pe moto mais yeba qui est derrière il y a des gens qui souffrent au salani ni pona bango partage ton pain c'est ça notre ministère partage ton pain nzambe na lola kozanga te ko pambola soko tout ça mina message numéro na biso yangwana obengi biso to kozwa lisungi na yo et puis to kokobo mona bino moko pe ba image à chaque fois na misala tozo sala. Merci beaucoup Papa Max. Numéro ya Papa Max yangwana bobenga oeza na sete oeza likolo mais ya frère Max ce que vous en a posé que au contribuer na musala muneno azo sala OK azo sali sabande rebeye pour les bien les nzama lola robosa na ote mais avant que tu aussi cette émission boité na zotika bino bolanda na makoki o ke nzama pesa ki ya muke bolanda bilili o ka bota ko sala la fois passée semaine prochaine à Rosala na événement musus pour ko aider ba aveugle ba bien aimé dans les saints ba o bazanga ba o ba senga ka personne vivant avec handicap mbalo na sio mozomona so robaki caméra au mona comment ba chaque vendredi balikaka awa ebele na mona ba ba 100 francs congolais biloko bango so tali bango bazoleka lekana na sima na biso yazobaki vendredi wana toza na campagne munene place o to kotsa bango na église oyo to travailler en collaboration na pasteur Roger Botomba to tia banderole na biso to tia bango na église wana to tei bango to encourager bango et puis moi muke to sani to kabwana bango. Voilà pourquoi to lingi bo contribuer pour que vendredi prochain ezala milulu moko minene to pambola bandeko na biso to bonde la pona bango to pesa bango pe ya kolia parce que nzamba ko sepela mingi. Merci bango to ya pe prier bango bien aimé dans les Seigneur ba o ba ebinza mete to ya misa bango Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur et mission na biso.
Bien frère Max Yangwana, ceux qui m'oublient et salami et récit nzama lola robo sana ote otindi sekalo sono sucre mafuta 10 francs na oignons tout nzame arocho na motema osali yango arobo sana ote arokota likamno bien aimé dans le Seigneur botala oyo na makoki na emora bunani oya salaki la fois passée mais prochainement yo contribuer bien aimé nzama lola robo sana ote totiki bino na maboko ya Arnaud Kamande atali sabino musala munene OK frère Max asa auta ko la fois passée bon nzambe na bonzambe lola ezofuta simana onto ya koloba nzama bo to kwa wapi bye. ezalaki mokolo oyo nzambe na biso tosilo ya kokabola lipa na bandeko nyonso etonganaki tolia na bango lipa ensemble nde yango ambiance bongo lelo na kati Nkolo Yesu merci na moki ondimi tesa ata mokolo moko te kobosana ndeko Max ata na bana na biso te ata mokolo moko lokumu ezongo pai na napamboli bino na kombo na Yesu journée malamu na bande basaleli biso bien po ebele balinga biso te ebele bafinga biso bandeke ebele bachola biso o bana bandoki yango balona bapa bapona likolo bakimo omani merci nous t'apamboli biloko merci merci pour assumer biso pour assumer biso na ntongo mwa bakati na biso na ntongo lelo machima lipatomeli wana polisi njani merci Au frère Max Azui en tout cas nous avons besoin de secondaires donc Nzambe asimaka motema na ye a continuer kosala yango Nzambe akopambola ye vraiment tosepeli mingi ezali kamo azosala yango na kivantare te nini te be mokili bayeba te nazosala yango na ndenge Nzambe atindi asala vraiment toza na esengo mingi alemba te akontinue kaka kosala Nzambe ya likolo akokanisa ye bapambola papa na biso Max eza mokolo moko monene thème na ye eza mingi partage ton pain avec les autres bien aimé eza facile te kokabola lipa na baninga okomona motu so aza mbongo azoluka ke non
moto asala fete à l'occasion de rien po kaka asepelisa ye mais moto azokabola lipa na babola nzamba otika ye te parce que moto apesa babola nzamba akotaka makambo na ye yango tozosenga vraiment nzamba alola pambola papa Mars likambo deuxième édition ezalaki lelo esuka kaka lelo te mais ekende monde entier parce que eza facilité mpo nokabola lipa na baninga vraiment nzamba pambola papa Mars makasi ezalaki milulu toloba milulu atubayibayi tozopesa nzambe merci mpona initiative oyo atiaki na kati ya papa Max Mbenga ya koyeba kopense na baoyo bazangi ya koyeba kopense na baoyo baza na besoin lisungi mais baza na isi moko te na kati ya société oyo eza na bato baza na besoin pe eza na bato baza na bambongo ya kosunga bato baza dans les besoins mais bazosala yango te mais papa Max asali yango tozoluwe initiative oyo ekende vraiment mosika pe tozobenga na bino bao nyonso bokolanda biso na bilili koyebisa bino ke mbongo na bino toza nango besoin mpona kosunga baveve mbongo na bino toza nango besoin mpona kosunga baorphelin mbongo na bino toza nango besoin mpona kopartage ton pain oyo ezali sujet ya ONG oyo topamboli lisu mpona ngai nakoloba d'abord merci na nzambe parce que bible ezoloba ke moto azosoutenir baorphelin nzambe atikaka ye te en tout cas mpona ngai étant que servante en Nzambe na koyebisa Nzambe apambola papa Max na acte ya sali pour soutenir ba orphelin c'est pas facile tout le monde a ba mususu bazo ninga bambo na ba gaspiller on na ba bar na ba terrasse au moins que lui il a pensé au moins à soutenir ba orphelin bano bazanga soutien il a pensé na soutenir bon pour na Nzamba batele ya mingi bisiko ya koma kité Nzamba ko misaye et puis na koyebisa bandeko bola na biso dans le monde au bazali banda mboka au be bazana kati ya mboka oyo ba soutenir œuvre oyo au lieu que mbongo na bango ba gaspiller on qui ne par-ci par-là muto soutenir ba orphelin Nzamba zala toujours pemina ye tala ndeko Max na initiative oyo azui ya ko soutenir ba orphelin ba o ba azalo boko moko ba bilisa moko sokola ke longité ba o bazana pona posa ko soutenir ba ko soutenir maboko mibale misatu pona œuvre oyo kende koso en tout cas Nzamba pambola JTC kende likolo c'est eumela ceux qui le batangi ba RTNC pourquoi pas JTC peut font la chaîne on peut battre pas dans le monde en tout cas Nzamba pambola papa Max merci dossier de mon PC Maroba Shalom banenyo sozola na biso bipai na bipai partage ton pain eza likaniso Nzamba pesa biso yango pour nous soutenir bato bazozanga bato bazokelela bato bazamba situation difficile bakisa bacheke aux orphelins ba maman oyo bakili la catégorie wana nyonso to et to partage et nous sommes partis d'un constat selon lequel en mboka na so to bunde la mingi mais ko sali ces amours passe ba moment to za na Congo vie ezali extrêmement difficile yanga Nzamba teki biso à cœur na moi muke toza kozwa te ba ko sali saka bandeko na biso bazana kozanga et yango moni activité lelo toza na commune à Kasavubu et toaki na église à maison de brebis oyo kamama na pasteur Roger Botomba et puis tobakisaki tobengaki bashege ba orphelin bano baza abandonné bazalaka logé na site na bango ezapeka na Kasavubu tolingaki tosala ngo na carte d'église auto pesi eza vraiment ébélé mais je crois que c'est plus le geste qui compte ezali ne lembo ezalaka na motuya elembango soki esalemi na motema malamu tosengela bandeko bana poto bandeko boza bipai na bipai mposa mosu ezali ya kosala mingi koleka kasi makoki bamoyen nde ezalaka mwa pasi mingi mpenza mais bravo na bandeko oyo Nzamba asalaka ete alandi biso na TV atindi lisungi na ye Nzambe apambola bulemba te et pour na biso na partage ton plat nga kosala ngo di manière permanente et régulière ba moyen kaka nde ezozanga biso yo ndeko Nzamba apambola zala partenaire ya ministère au partage ton plat ka ba mbongo to dépenser na mokili kapo bayembi na nzembo kapo bakomisio etango solia yeba ke na bato baza ko souffrir na bato baza ko kemba tout défi sans Nzambe obi babiluko boy surtout salango esimaka motema na Nzambe obi kutu pour surtout laksa na TV zaka rapona ta mususu
tostimule bino boyeba mpe kokota na likambo oyo oyo topesi eza mpenza te ndenge tolingaka kosala mais faute de moyens, faute de quoi de se contenter na oyo toza nango nzambe akanisa mama moko nzambe akanisa papa moko oyo na moke na yo ndima ekotinda akanisi omoni moko elembo e tozoprépare lisusu milulu mosusu mbala oyo mpona bapersone vivant avec handicap epuis kosunga mingi bamama mikolo wana baveilla mpe tobosanaka te baorphelin na baveuve et puis surtout que na moment mpe toujours bademande ebele un moment baexamen bana ebele basala baexamen te mpona bazangi makoki numéro na biso ya mwana benga lisongi na yo kozala bienvenu nzambe apambola bino topesaka nzambe merci na journal lelo oyebi ke biso na maison de brebis ensemble na JTC tozalaka na oyo jo tointitula partage ton pain événement bomoni lelo eza mokolo oyo yokanaki lisusu na bolingo na nzambe ya kokabola lipa ndenge tozala na momesa na kokabola yango na bandeko na biso lelo ezalaki mokolo fe tokabola lipa na biso na bana na biso bafaze tobengaka baenfant de la rue na bandeko mosusu na kati na etonga nde bomoni événement monene oyo esambi lelo na kati na etonga na biso na concours ya bandeko ya JTC ezalaki mokolo nzambe mpenza alingaki tokokisa maloba na ye oyo eza na beaucoup ya Jacques Zoloba. La vraie religion consiste à assister les orphelins, les veuves pendant les réflexions. Et là on est remarqué. Toujours sambela mingi, mais toujours kabamuki. Toujours linga, toujours bana munoko to lingi nzambe, mais toujours linga bato nzamba kelate. Alors na likanisi nzamba pesa kande konso Max Mbenga, ndelelo toujours continuer na musalo nzamba pesa kibiso ya ukabola muke na biso tozwaka. Na bandeko baza na affliction na bandeko bana passe loko ngane sabatuka ke yo mutu ana mbongo yo mutu ana bozwi yo mutu mona moi quelque chose et ce que aussi ça on a baba na ba boîte de nuit na ba folie batu bana passe bazali batu bakelela bazali batu ba luka biloko kolia bazali yo mutu bwaka ka biloko na ba fulu ezana batu bazozanga ya yela biso moi mukyo zalaka nango pona to continuer na opération ya kusungaka bandeko ya kabola lipa na bandeko so bakelela donc eloko ngana senga na ba pasteur na bana na nzambe ya solo tozala na souci ya ba ami ya nzambe pe souci ya bandeko na biso bazangi loka kolia to ya kokabola kana bango a biso na biso de to amonisa chaque sanza même après 2 mois to kutana ka pona kolia ka lipa na bandeko bakelela nde nazo senga na bino bantu bolonda biso na JTC nzamba pambolo na muke talaka na droite talaka na gauche bato bazo souffrir pene na yo ça les ça va penser ma robosa na ote nzambe langa pambola bino